Quand on fait les vidéos. Ça là-bas vidéo? Oui. Ok. Na TikTok? Oui, na Ok. TikTok. Ok. Soki tolobi otangela biso bakalite mibali oyo basepelisaka yo oloba nini? Bon, mibali oyo basepelisaka nga. Mhm. Eza genre mibali oyo nalingaka baza mince. Mhm. Mibali oyo bapercile. Bapersine? Ok. Avec les locks. C'est comme ça. Ok. Siko ba défaut nini olingaka ata komona te? Ba défaut. Bon, nde mobali alataka. Alata propre. Manzaka propre. C'est comme ça. Ok. C'est bien. Toya boye, moi ntambu ba pasui ba balon na bango, landanga tozwa ba raison na bango. Pourquoi? Tokoki kozwa kombo na yo na âge? Jonathan, 27 ans. Merci Jonathan. O pasuli balon no po anine. Bon, alobi alingaka mibali ya mike na za catégorie na été. Yaninga mbala mikete. Ah, OK. Et aussi la vidéo na TikTok, tout ça na linga ngote. Ok. Ok. Tu changes pour moi, là ça va. Non, il faut changer en thé. OK, bon, pas grave. Ok. Ok. Donc olo tangi ba critère na yo me yaza yango te hein? Non, aza yango mais ya masse. Ok. Ok. Pas de problème. Toya boye, kombo na yo na âge? Francky Kalimba, 28 ans. Merci. O pasuli balon no po anine. Na pasoli ballon rapona Sophia linga mibala mikete on a pasoli ballon. Akubo abilema na ni tole na makute. Na pasoli ande po alinga na mibala mikete donc akele po baningo ba mi la minene a po ngesimbi na ngote. Ngape na baka sable normal na benda ki na ngai déjà mais ami bomisi na ale kana kuna. Ok, merci. Azaba jara mibali oyo olingaka? Azaba jara mibalo na ningaka par rapport à suki na ye. Obaki ba locks. Mais c'est un peu quoi. Ils ont la ndenge ba forme ba Ba locks. full locks. Ok, merci. Toya boye. Okita boye. Kombo na yo na âge? Hello, j'ai 28 ans. Merci. O pasuli balon no po anine. Bon, habillement, c'est pressing à thé. Mais on était bien. On est pas mal vraiment ça bien présentable. Sauf que habillement, et puis il y a ça genre bassi, à ligne trop visibilité, trop réseaux sociaux. Donc la femme faut été en fait. Ok, merci. Azaba jara mibali olingaka? Azaba jara mibali na ningaka par rapport à mince. C'est comme ça. Ok, merci. Toya boye. Toki ne pas na ba oyo ba pasuli da ba balon na bango. Kombo na yo na âge? Salem Badou, j'ai 26 ans. Ok. O pasuli balon na yo po na nini? En tout cas, aza mwasi kitoko, na sepeli na makolo eza kitoko makasi, nga linga makolo eza bien bombé. Mais sauf que poitrine na ye, je vois na habillement na ye, ça déjà trop sexy. Pour une femme au foyer, c'est pas bon. Mais ceux qui prennent ces relations morales likolo, ça peut passer. Ah. Donc c'est juste ça. Ok, merci. Bagu na yo? Non, Po na nini? parce que azana kanyi suki, azapi mukie. Ok, merci. To kitaboye. Kombo na yo na âge? À peu près de ça, 43, j'ai 25 ans. Merci. O pasuli balon po anini. Bon, en fait, pas oui, il y a un balox, là, ça balox, t'es main, abaguna, surtout dans la sexy, j'aime ça. O ba ko lingi mbala ba locks, obi mbala ba locks te. Alingi mibali o baza na ba locks. Ok, voilà, moi je pas de locks. On a ça à tes mains, sexy déjà, c'est bon. C'est vraiment tout ce que je veux. Ok. Ba azaba bagu na yo? Non. Ok, merci. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Comme on a Givenchy, j'ai 35 ans d'âge. Ok, merci. O pasuli balon po ani. En fait, na sepelaki na hier à Kotaki, na gardaki ballon pour na poser question est-ce que na koyi changer accoutrement parce que tolo azana ngona terre azana biloko ngana lingaka et on a gardaki ballon. Mais du coup, erabi ba âge et tout et locks. Si ozana ba locks te. Ouais, na moni que non ici mbana ngote. Ok. Sepelaki na lingaki na tout na eso na koyi changer.
merci. Aza bagwa mibali olingaka? Non. Pona nini te? Parce que aza mukie. Aza pe na libandi. Ok, merci. Alobi oza libandi, mais oza libandi ya solo ou bien okata ka style ndenge wana? Non, na libandi te. Oza libandi te, suki nango eza normal. Ouais. Oza libandi te. Ya libandi te. Aza libandi te. Ngana kengesi aza libandi. Mais aza mubali ba genre na ngati. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? J'en sais, âge 29 ans. Bon, en fait, moi, c'est qui te commet, na habillement, na est trop sexy. Donc, il aussi mbaté. Et puis, il y a la balog, c'est tout. Ok, merci. Aza ba gu mibali oyo ba seplisaka yo? Oui. Aza mibali o ba seplisaka. Aza na suki. Mibali o ba seplisaka nga ndi aussi comme ça. Ok. Molobe kuno lingi ba locks. Ba locks na suki. Ok. Mais je suis au boende, et c'est mbaté. Ok. Ok, merci. Toya awa. Kombo na yo na âge? Clémenceton, 26 ans. Ok, au passe le ballon no po anini. On n'a pas sur les ballons, on en a déjà rien que par style vestimentaire nae et kosimbate après bah critères d'homme nae et kosimbate. Je suis d'une famille chrétienne, donc déjà on a un problème là maman nae et aussi m'a vraiment pas. Donc voilà pourquoi. Ok, merci. Azaba gwa mibali oyo lingaka? Oui, azaba gwa mibali o ngani. Ah, merci. Hein. Ok. Merci. Merci. To zonga boye awa. Donc, ezo kende pas mal pona yo. Koe koya ko telema awa nanga. Tozo mona ke bali moko atikali na ballon. To koko approcher. Oza na question préparée ki pono tu na ye. Pono ye ba personnalité na ye. Ouais, poussa nanga awa. Ok. So après, otunye question. Bon. Quelle question? Olingo, ezane loko moko olingo yeba par rapport à makambo salaka, vie na ye, tout ça. Azana bana. Ok. Ouais. Ozana bana. T'es une abotite. Oza célibataire. Ouais, célibataire. Okay. Tu fais quoi dans la vie? Oza la randi na vie. Abeta rabali na joueur. Un joueur. Yeah. Ozana question moko olingo zongisela ye. Non, question exacte. Ok. Aza bajara mibali olingaka? Aza bajara mibali na lingaka, aza na locks, aza na persil. Mais na lingane mibali babeta bali te. Ipe bwa matata, hein? Aza nyonso meka abeta abali. Oui. Lingane mibali babeta bali te. Ok. Elingo lakisa nini? Apasula ballon na ye? Ok. Opasuli yango po anini? Parce que après, c'est déjà un critère mibali ou abeta ballon, il y a ces plans ballon, donc c'est totalement impossible. Merci. Ok, merci. Bon, tozonga awa, tozonga boye. Donc, malheureusement, ballon nyon surtout ekei. Mais na senga yo merci. Na ndenge oye na émission na biso lelo. Ba garçon, boko betela ye maboko? Ouais, merci beaucoup.